Bienvenue là-bas, la Union surtout à lobby. Passage obligé de Makam. S'abonner. Kota na chaîne la Makia TV. Alors, Union surtout qui te connaît les Ganapuna. Bana Braza, Bana Kini, partout dans le monde entier. Balobi s'abonner massivement. Hein? Quelle chaîne wana? Balobi Makia TV. Makia TV. Makia TV. Yom Toga Star. Wa artiste ya Simanda. Oh, les ratés. Passage obligé pour na kofongola lumière na mutunyo surtout. To suki kana ba comédien te. Toza partout. Oza la pasteur. Wana événement zo sala. Wana posa ba lobela ngo to ba leksango na TV, to ba leksango na ba réseaux sociaux, toza wana pona mutunyo surtout. So kana posa na biso benga kana ba ndo eza na bonde kona. Toza mu sala. Oh, nga ya décoration que gens veulent artiste. Les gars la TV basa la commentaire et que les gars te commentassent. Balobi ke yo moto la kaya trop on a comédien pour ça comédien d'aboute. Hein? Chaîne c'est comme moko Makia TV. Toi na posa na bino ba artiste comédien, ba musicien, ba danseur, ba toi publicité bino ba tunga ba c'est la bino ba publicité. Boya ebele Makia TV ça wana pona ko corriger. Taka biso ba toka ba papa li ba kunga moko lomane ma porte peki aba seigneur des œuvres na za wana na Makia TV. Ah, Sa Majesté, merci pour la chaîne. Oh, Balobi, Makia TV Makambo. Makia TV Makambo. Oh, les lagues à trop. Hein? C'est qui comédien balabala. C'est comme balabala. Yaka na Makia TV. Oh, mon a vrai chéri. Oh, va passer. Yo, mon émission, moi, ya pauvre. Et Zala, mais Zala, t'es. Oh, tu vas rater ton lobby, tu vas rater ton film. Cette fois-ci, Brazzaville paix et puis na Makambo. Balobi paix, c'est une excellence pour le logo pas na Makambo. Donc, à former ma compte pour la motivation surtout. Artistes, comédiens, musiciens, danseurs. Boya qui est belé, pasteur. Boya qui est belé, qui ça qui toko makasi. Talakaka, monakaka, teveni makana. Ah, y'a boisa kana Makia TV. Makia TV. Chilon. Makia TV. Ngongwe. Na Makia TV. Voisin la ligne ça. Back to my people. The place of Ndongo. Artiste indépendant TV. So TV tu vas y l'autre. Merci beaucoup. Artiste au basali komota bo approcher que pour na featuring basenga bino bambongo. Toujours. Na hotel web Sabino, nazana artiste et musicien. Bonjour Star. Bonjour. Bonjour. Non, calmez-vous. Ah, aspect hein. Bien Merci, habillé. merci vraiment. Oui, ngana yebio mais ba obazolanda biso ba yebioté, présentation et ça la bien. Bon, ouais, merci vraiment. Comme on a les Oasis 242, artiste, chanteur, animateur, compositeur. Donc ça la nuance. Ouais, c'est la reconnaissance, animation, générique, R&B, Afrobeat, animation Afrobeat, vraiment naza. Formation nous jouons au bon, formation. Ben oui, il y a pas de problème avec tout. Nzambe a payé ça moi et loko wana donc. Ngakati pour moi mutu ko bela liboma. Té. Alors plus de 142 Oasis ye yonde animateur compositeur yo moto liba yemelo banzembo anniversaire na yo na mariage na yo ça vraiment disponible pour na yo artiste et musicien. Obimi déjà bi ozana katsa groupe. Bon. Pour nous, allez avoir compositeur et belé boyo. Vous avez déjà Obima, attendez. Oh, Kobima, c'est trop dit. Groupe, ouais, na la kana groupe mais ah ouais, na sur na groupe te na comment ça la bilo on a un solo hein. Rien en solo. Ouais. Pour nous Obimi na groupe. On a bimi na groupe te mais groupe ndemo te kufara parce que tu la kana soutien te. Tu la kana président te ni producteur donc ils sont toi côté après bon. Aussi formation. Formation. Obima compositeur, Obima nyonso. Ah, ya kanga moko hein. Otu formation te? Kanga moko kaka. Yo za papa molimo te. Te papa molimo penza za te mais o ya pesanga goût ya musique aza. Oboyi papa molimo pesa manto. Manto le bina filé. Papa molimo penza za te. Nana pesa ogu. Niram keko entre moi winner, feed winner, yende mota pesanga goût ya mindule. Yemta mima na ndule. Ouais, akotanga na monde mindule monde musique. Yepe mta yebiso ke yemba Ouais. Mais ça papa na. Asa papa na.
Après ça, mais il y a l'action, il y a non, mais il y a un oui, papa faut bailler banane puis non ah un tel a bête à tout bah moi mon kilo mon maman braser tout bailler puis que non il y a un artiste un tel après aussi tout gaboya puis si moi na ah moi na puis moi na zo bête à combo pe machi mais nani papa nani bailler bité le papa no bailler bité le roi ka sono présenté non sonité ça dit ah lui américain plus il dit le roi de Simba ya ngona papa na ngai vraiment ya eloko nzambe apesa nga chango na kasi nzambe apesa ke eloko na yo papa no wana soki pe collègue soki pe nani yende muta peso sikoyo envie nango mais azaka ka muta mema mais ça papa no te ouais no yoko musique no yomoko ngamoko poke oyo nga na sala ka ye asala ka ngote akosala ngote akosala ngote ndi akosala ngote pour hein Evandi mabe niveau na ye sana na temps na sontaka niveau na ye penza aza limité donc à trop bas et monsieur bébé artiste donc ya c'est na niveau na ote ça dit émission ko beba te mama ko beba na ndeni o na loba awa ye moko côté azona yebi ayebi ko leki ayebi ayebi na yebi na kene aza bo mwana ngana mema na ndule aleki nenga mais yo kana no tala film ya Jackie na Drake na tala voilà Jackie moto alakisa Drake mais après suka bo naka moi combat mo boye très betaka papa te abetaka mais on reconnaît no za papa mais yo leki kaka donc pour les téléspectateurs ils s'abonner na Makia TV émission passage obligé yango eza pour na bino nyonso matoza disponible pour na osala musala balobi awane makambo awane pina makambo zo pesa ma artiste bando bimana kili nzembo yemba eka na pina o mo senti oui na sale loko koleka papa nanga bongo na obengeka papa na bon ya liboso on a sala penza yanga moko ya générique mais na bolo ba te ke cartona penza ti o isko na sali kalami te isa titre isa maman de tout ira mieux ils ont générique des afrobeat les afrobeat la maman t'inquiète pas donc ça va aller voilà nzembo wana penza na ba TikTok kotika Oasis 242 ba challenge zo beta nzembo wana penza ni oyo zo beta na minute et peso makambo peso danger minute wana lelo na kutani na ngai na son actrice donc vraiment la grâce à Nzembo nazoki à travers TikTok c'est pour ça qu'on a contacté yo félicitations à Nzembo et ben c'est le comment ya propre ça lui biso bien makasi d'inquiétude nous ani na kacha o regretta ka fallait pas na sala ngo mais on a choisi de jouer cotisani inquiétude benzana na mona on a regretté nana regret zaka moko ndekaka musique na sala bina ba sala vraiment ba challenge mais vraiment qu'on a ko producteur manager oyo ba ko soutenir ngai vraiment bazati donc ndaka ngamo wana manager te nana manager to lancer manager o c'est vraiment artiste à contacter yo merci et permettre yo se sortir quoi parce que j'en a talent zo imba bien. Donc pour nous regretter ka bongo mais avantage au monde avezani vraiment avantage na monde il y a vrai belé avantage ya liboso nani famille nani bien sûr famille bazo pixel tout ozo sala wana keba osimba nani kisi boy na boy mais vraiment soki nzamba peso eloko wana développer en gros yelango non simbiki cité te nana simbiki o simbaki sika na botika la pe jamais ko simbaki pona yanga eza na makila penza mais musique esenga kisi yanga eza nzambe musique nzambe ba bingisa basi balati ba chuna baby nzambe linga bongo oh déjà na ucho le bona que maman tout ira mieux babi ndeni ba maman ba ça va challenge belé kota kana
nzambe alinga musique babaki kala ba nzambe jamais wona makambo eza kuna donc babina yo oza sûr ke nzambe akotia maboko na banzembo ozoyemba wana banzembo ya satana te est-ce qu'il y a banzembo ya satana na banzembo ya nzambe mais yo ozoyembela bolingo ozoyemba mpasi bazolata bilamba kiki banzembo ya bongo nzambe vraiment nzambe moto apesi nga inspiration wana dafa supportango nzambe supportango mpo moto apesi inspiration koyembela bato ya nzembo akotuna baby c'est ça tu sais singa makasi vraiment félicitations nzambe yo moko pesi inspiration c'est ça moi chaki c'est ça te na banzembo ozoyemba bozoéduquer jeunesse nini pour yo moko za jeune ondimi okota na monde ya musique ozoéduquer jeunesse nini oyo jeunesse ekoko bénéficier pana oyo en tant qu'artiste eza nini oyo nakoloba na génération surtout génération na biso mingi na yo toyokela kikulu na ekomi mpenza makasi na mboka Braza Congo Braza vraiment misala ya ebele la maçonnerie la menuiserie bakope eza oyokola mwa basaucisse nga moko mpe nateka basaucisse mais na artiste oteka saucisse ko nateka félicitations za courage ya nani na nga nakoboya yango te est-ce que oyemba nzembo conseil mpona koéduquer population nzembo conseil nayembaka ya basi apesaka mwa conseil na basi mwa conseil le conseil mwa mokie kaka c'est-à-dire conseil quoi napesaka conseil mpona baseur na biso mwasi kitoko otika koteka nzoto nzambe apesa yo bote apesa biloko tous koteka nzoto kwani donc yango wana napesa conseil wana bati koteka nzoto ok featuring nini obeti déjà na carrière na yo featuring na beti ebele na bastar oyo baza mpe na kombo na Congo to libana TVH cartouche ayebani na Congo ayebani mpenza wana ndeko ya Kratos 485 papa référendum abeti na ye DJ Cartouche TVH le seigneur de l'Afrique abeti na Indesquivo l'artiste respect Dalo Eza abeti na Transfusi ayebani mpenza kosakana te donc collaboration ya ebele mais bon bayebani osali collaboration na bango ozwi succès te poane oza succès peut-être ngam na omona bongo oza succès mama succès parce que obeti na bato bana kombo ça veut dire yo mpe kombo seke eza non mais yana makambo mosusu mama tokolobela yango na plateau ta non mais oye émission poane mpona osexprime non mais oui eza bongo mais te yo olobaka non moi succès ezali lokola na beti na bango mpe visibilité mpe mati c'est ça bapesi mpe moi visibilité parce que eza lokola lelo nga so asali émission na sere nanga Kapache mama na bango Kapache nasali lelo émission eza na Mozeki Ndingu so nasali émission lelo na héritier Watanabe moto na Tembe Gogan babi moto so kutami ne vino échanger nasali émission na Aigle Fali Poupa Père Suprême batika nzambe na bango moto azongisa musique na poto oleki bango na 1000%. So la seule émission lokana ser nanga Odile Manzaka molobeli ya Weransone babi molobeli ya Weransone ya mwasi na simba dérangeaka partout. So la seule émission na Sankara d'écoute Blaise Mama Kila so le nom commence l'émission vous tapez ça pour ça Sankara d'écoute na seule émission lokana David Mombele ba vie nanga wana tu so mona yupo so mo visibilité son actress ebele bayemba na ba grand artiste bazwa visibilité motema betoni voilà motema belo ba artiste baza na kombo ba motema est-ce que régional lobi boyemba tana Zakalara zo chobeta eza makasi ce qui le opportunité mon ami vraiment wana penza ekosalanga penza plaisir moko même petit Fali vraiment na petit Fali peut rêver petit Fali azana comédien mais le tobina petit Fali comédien comédien petit Fali comédien azana musicien moto oza posa obeta na ye mais le bazana comédien
nga pona nani pona ndule hein pona ndule Petit frère comédien. Mais les Aralans des musiciens. Faut musicien Zakalati. Faut musicien des petits frères. Ah faut musicien qui Ah comédien, OK. Toi c'était là-bas. Ah faut musicien parce que ah tu es banzimba diki to binango surtout comédien. Mais Azaka comédien. Et le lot va proposer exemple Cartos. DJ Cartos. Baté na exemple DJ tana bosani komona e. Exemple na Yumu Bange au préféré betana nani. 485 papa référendum. Wana. Kratos. Ah au betana ye. C'est quoi ça baté exemple Vini Bataza. Na Tidiane au betana nani. Ah. Wana na au betana Tidiane. Ah bon pour le baté do Vini té. Yete ayebi ko betate. Ayemba te. Ayebi na ye abeta kana me. Yo préfère ayete. Ah préfère ayete. Si baté faire rigolo na fali pour ko beta na nani. Baté pena pour faire pena ye. Belle voix, baté na le king, 3 fois Hazel. Aigle. Faire ko kayete voix qui toko tonde. Te ayebi na ye ana. Oya za boyete ya wana. Yo te. Comment il veut abonnez-vous. Arrêtez. Azana ngo mena minute moto nani oyo azo binisa le monde. Ok nouvelle ndimo na tobimisa titre en larme. Ya fali. Ah vraiment bolimisa nga pour que na minute na ça vraiment. Faut la connaître, faut la ajouter. Ok, babi, s'abonnez-vous à Makia TV, ne tombera jamais. Awande nyo sezo pesama. Awande sezo pesama. Na ela ba mingi ngoza na elni. Yoza wapi? Yoza na ba Congo po Brazzaville koma na ba Congo na ba Mboshi. Yoza na elni. Bon, ngana si c'est vendeli wapi? Ngana vandi na Mungumi. Précisément na Mfilo, hein. Mfilo. Mais mingi ba yebi nga penza na Masina. Ma tour, ma kele. Est-ce qu'il arrive un peu déjà bah DJ Elona bien artiste elle ba artiste elle ba combo bo sanga bo beta moi featuring bo zaka na communication mingi na bango vraiment hein nini bo bebana ça dit moi la haine ezala wana bana wa yokela baninga la haine ba mboshi te biso gana artiste na communauté biso gana quartier au mona moninga beche moi yo papa azo devoyo azo féliciter yo mais na sima aketonga da ba artiste ba sengi baninga bazo ko pesa nouvelle mais loko betaki wana et logo Oasis a betaki nani wana fallait pas ça la bongo mais devant ngai penza alors non Oasis vraiment beti bien beti danger mais na simana na beti la bongo ya chant fallait pas ça l'animation est-ce que na ba artiste ba sali komota ba approcher que pour na featuring ba senga bino ba mbongo toujours ba senga so mbongo ato na producteur ate aussi ngo mbongo o senga mbongo so mbongo zate ya liboso na ni bolimisanga courageux le fort. Pour abimisi 12 moments. Courageux l'effort. Ngana sengai featuring. Même si les na jeune talent mais alobana que non. Futa parti nanga, futa studio. Simande na repeso makam. To bete lo. Mais attends. Au futi studio. Voilà. Après ayembi na yo. Ayembi na. Et est-ce que vous avez dit qu'il y a un orchestre qui a une visibilité après au lieu de ça la carrière solo? Pourquoi pas au sein de l'orchestre? Orchestre, on appelle ceux qui opportunité monani, naki, ils en ont ma bête, mais sinon vraiment, na j'ai su vraiment ma orchestre, ma groupe parce que na. Au comme un leader. Comme leader, mais avant na comme leader, c'est-à-dire na mona mo makambo belé na ba groupe na ba orchestre et tout. Pas des ordres. Donc tant on a eu que se retirer na disco propre nani yanga moko. Est-ce que vous avez que na Congo ba musiciens ba se retrouver? Ah oui, se retrouver. Se retrouver vraiment ma casse. Ah oui.
Donc on se travaille bon ça sûr que simba aussi. Na sûr na vraiment sûr. Message ni relancer na ba téléspectateurs ba Hollande ba fan ba no message ni ko lancer na bango. En tant que jeune talent o ya boy kuluna, a boy ki banzenza mais la ni monde de musique message ni ko pesa bango. Message na ko pesa na bino bandeko. Ba o ba na kacha monde ndule, monde art. Ya monde art, c'est vrai que y a passé à dur. Mais faut piquer à pende. Faut piquer à pende. Ezala bazo chola yo bazo finga yo bazo le bano ya tira musique koto zo kendo na kunete mais yo moko nani tongo zo sentir que non wana eloko wana salelango kozala précédé et va que un jour go simba. Est-ce que zo yoka kalikambo zo yaka non avant que ba producteur ba chambo na bango anje faut pesa sima. C'est pour ça peut-être ba boyo pesa mbongo pour boyo pesa sima. Oui, bien, on est sima terre local. On a eu bien côté pour gagner na kutani na moto. So kutami na osiku. On dit ma pesa sima ba produit yo. Sima mkongo te bi sima na lo bila pour bana mkipi balanda kabiso sima terre. Ali fuendende. O pesa pourquoi zo makambu? Pesa makambu zo makambu. So kutami na prête mo ko bi non artiste pour na sala yo faut pesa sima. Suka yi penza na motema moka produire ngai to ko yebila bandi to ko sala. Donc on dit mano pesa sima. Ata na pesi sima te. To ko changer ka pro na. On changer te ya bon batambola ka bongo abi no pour na produire yo faut pesa sima. Yo changer ndeni ya yini lo kwa dio. Donc pesa no. Penza wana na ko sala ta. Okokate. Na ko sala te mais ça dit qui sindo ko kota guande ko kota na yo. Artiste et monsieur Talamaka monsieur Zotalama si me repesa manango mais on changer na ndenge moko ya liboso babi marketing ne makambo babi s'abonner bo partager ton hôtel la sima on zo mon ingénieur comme la bashi et ça la bien babi président Moussa Regina bafana la reine mère leader ba maman nyonso azakuna et ça la bien makasi artiste ba repesa sima te mais gwande okusimba ko signer na bon wana iza nzambe fasunga ouais nzambe sunga na sima te ça dit nzambe fo ça dit fo motema nanga epesa no bon na ko sala po motema wana pe kan ya kan nzambe bon donc on encourager bato ba pesa sima pona mbongo wana iza conception na bango na zo conception de spezani yangai yo lo bin nzambe yebi motema mais ya uni yango na nzambe kale ya monde art tant coach des gens on comprend artistes ont lancé directement message na ba producteur tout au ba ko sepela zane prix te na suki na ka wana zane prix et simba kana téléphone développer nini oya kana kati artiste ba préparation nous ana ba programme na yo bon boy nana préparation ya nzemo nanga sika malgré nana koti studio te mais na luka moi lisumi moko ba changa maboko bo wane betama ale sarana tumini karote yanduele sumba kokombre sarana tumini karote yanduele sumba kokombre yanine kokombre ani yoga fiaka yanine kokombre ani yoga zoloko. Donc yangana nde ozulukila bato ba soutenir ouais mabanga siko so mutu alingi obwaka ye ya combien mabanga penza wana stress wana penza ya ebele soki na bandi yango to 600 te so mutu alibobwake na nzembu na yo nde utoyimba concombre wana so mutu abino na sepe na nzembu wana bwaka nga libanga ça payant bien gratuitement libanga ezalaka payant. À combien? Pour bien filer les cas, le bas $500. Il y a eu à combien? Il y a repris ça prix. Il y a repris ça prix. Il y a conception na yo. Yo lingi ba bwa ka yo. Yo moko motoko ye ba ke non. La artiste mota bwa ki azo bwa ka ngado libanga na ngazo ko kende partout. Mokili mobimba ti l'air okufa libanga wana okufa te donc yo moko motoko ye bila ke non. Donc pona yo libanga ezake volonté ya mutu ye moko. Ouais. Donc pona yo artiste vraiment
osenga no mbongo te et dépend kaka moto soki ye moko amoni no libanga obwaki eza kitoko a récompenser na bandengo wana danger. Ok, mais ce que sommes dans un poste yembele nzembo anniversaire ya mariage ya koyembela mutu wana koyemba pe ouais na koyemba na bete mo rumbo le boyemba nyonso oh beti ezani animation no on animation mo rumba kasi foto yeba nyonso yo bo beta tu mo rumba bolingwa taka émission passage obligé ya bato bandindaka ni to chanson oh ti improvisation artiste mais artiste moi improvisation ça la biso moi bien Oasis 242 Mominanga na tiana motema alugelanga makambo na libanda ye akokanga ite vanini yango ba comportement na ngai échangea yango wana kimangai rumba so afrobeat ayemba ondeni afro zamba mbangu to malembi via mwana bobali eza pase tango nakoluka la vi nazanga mote tango nakoluka la vi nazanga moto soki ozangi mbongo na famille tu es zéro wana fo wana osali rumba animation na afro etika la suni salisa wana kobeta ngo salisa te wana tana mona salisa na mona Romain Kaido R&B babeta ngo deni R&B baimba on ezala mais quand on te découvrir quand même talent R&B pour première édition est déjà na passage obligé première édition balobi ba billets est disponible ba billets est déjà disponible bo ya bo somba ba billets artiste ya ko présenter talent na yo eza événement moko stratégique pour présenter talent na suka ba contacter au se retrouver qui tokos R&B ouais wana toke na R&B bungana R&B zonga pardon kubungana te pour moi non ça la bon moto moko pas s'intéresser na moi style donc faut improviser en tant qu'artiste babi King Park nde makam espace ezaka moko na Congo Brazzaville babi King Park wapi so ngo mélanger malili et ça le bien attends ngo kufa so mélanger malili ya King Park au ressusciter de santé pour artiste ont raisonner King soki R&B wana to vanda kimia te talaka babi fali pour pas aigle babi kate to so ya ba warrior na plateau na biso passage obligé pourquoi pas ba gaulois pourquoi pas ba villageois pourquoi pas ba spectacle biso za pona mututu to za na te pona boye biso mututu pourquoi pas ba fan ya président Roga babi président Roga préparer loko makasi balobi Kevin Mwane makamana kata studio à la catastrophe de préparer le passage obligé déjà to tinda ki invitation la président de président elle veut que je la ken toute la noche mais ça fait maigrir olingi na kufawa yogelanga mawa sache que t'es à moi je suis à toi mais laisse-moi le temps moi je dois respirer yonde wangai bébé nangai yoko komanga imbango mbangwe yoko lembisanga mbangwe wana eso imba pe banzemba baninga baba musicien mususu so yemba oyemba kate na yemba ya sadi a vinanga moko boy to fanda mais ba fali ba faire ba musicien tout ya mukilo yemba banzemba bango te oyemba wana c'est trop dire que non fandi boyo oyemba penze mafali mais tango ezoleka na radio wana na koyemba na mutu na moko sa banzemba na bango te na koka peut-être banzemba na bango te nga moko na yo mo oyemba na ezana ni stature funa créer ngai na yemba ya bango wana ezo bonde ezaka neti na groupe boye boke répétition boye improviser be boyemba mo ba interprétation ya bafali et puis ça peut moi idée
Et ça bongo mais sinon vraiment répertoire nous est rotondama nga penza na pesa ka penza bona interprétation ana vraiment pour nga vraiment olandi clip ino sibi nanti nini kaka na yo landa blo baninga te problème ino sibi to sala clip mo propre kitoko babi ba tigre nyoso boya boleka we kusala bien makasi olinga ete bien azan de konanga artiste na linga ete kwani on s'intéresse à na ete il y a problème à s'intéresser il y a quand même bon o tsake kate pour façon que nous Dieu pena oyeba rande yete na yo kaka ye me penza lo ki paraît ekipate lo yoza fani na yo moko ouais to ko lo bongo yoza fani na yo moko te wana nde olobela na fani te non na tuni ka bongo yo kende na tuni yo eso s'intéresse à na ye olandela ka ye oyo ka banze mune oyo ka banze mune ya yo moko ça veut dire yoza fani na yo moko naza nani fan nanga moko na pe na idole nanga pe openza eza la 485 papa référendum Kratos nazaka mina ina WhatsApp na otinda video espère Kratos a tu obeta bastade awa yango na tala mare mais pourquoi pas approcher ye nezo beta bastade bongo a matsa yo pe na podium to moni ba petit fali ba matsa bango pourquoi pas approcher aux opportunités wana pour ça idole na ye ouais eza bongo mais opportunité wana il nani faut que nani moi ba oyo ba ko mema ochishi voilà chichi kenga no tinda video ko pada so kutamine pina ko kota meme groupe ne danger ko longa pina na groupe na yo mo ko longwe carrière solo coach na yo sadi na ko longa nga dana beta ngamo kon solo nana groupe te nana peut-être ono yana batna kambaka tututu nanga mo no tika no carrière solo coach na yo ne président ngola sala pas est-ce que fait rigoler alongwe na ye a continuer pas fait Babi passage obligé avec son Altesse l'Obéissant, moto moko bien, moto moko humble. Dans la zone où le président Moussa na Pembe na bientôt arrivé à président Manzaka na Congo Brazzaville. Babi to linga na ka artiste faut ko linga baninga. Ezateke lokola yo suivi au box sabatu bongo kitoko te. Artiste. Ba dédicace na yo. Ouais, ba dédicace ya penza ebele mais okataka ndam poteleza ngonga. OK. Ngonga eza ngonga, donc faut te respecter. Jordan Messi, l'homme en héros depuis la France. Respect. Socrate Miracle, le philosophe, le patron dollar depuis Amérique. Respect. La queen en dollar, la charmante réalise. Respect depuis Amérique. Benza. Président Béni, gaz, le papa de Benicia et Jornicia, depuis Ponton, président de Bossanioté. Penatirala jamais, on a jamais au Bossanio président. Ouais. MD Esquivo, depuis Makele, Matour. Respect trop. Arisa, Yaya continue. Ouais, c'est musicien. On a pensé à part que musicien, on a maquillé nanga famille. Beti lokola rien la belle chancelle moté ma blairait maman na lumière. Babi Karmalov, babi Bazaya Carmen maman na Gérardi Princile ya mamu. Wana pe maquillé nanga babosanité talia kambongo lala te soki lala bois ki on lobi. Babi Mwanango Junior chef coutumier na RDC mutote kama pa un grand frère propre. Ngapa na boki famille na. Ah ben oui. Babi Gracimi petit frère propre. Gracimi petit frère propre Lewis Owaba. Owaba basa ndeni boye ba Owaba. Yo mbingo ye bakati. Owaba soki na boye ko pe na Walve sangisa kaka sala Owaba Walve. Oui aza Owaba. Tout ça parce que bango to ba artiste photo lingara bango. C'est ça. Continuez dédicace. Pourquoi ça vous n'a pas à la rebelle? Il y a Isgola entre moi Chikata depuis Ponton. La bossanité. Manager, mon désir marabout. Malgré que le manager n'a pas été comme on va bien comme manager. Oh, beaucoup manager noté.
nana manager te mais comme on a eza manager babengaka manager mon désir ndenge na profiter ko boka équipe technique nyonso ya Makia TV lokola pire ingénieur babi fallait sende voilà mutu na ko le blaté fallait sende pire ingénieur na bo santé balobi mutombo dikembe ye azana kata communication assistante préférée ma charmante moi si moko bien pembe kitoko soka l'équipe angelu ba populake makolo Regina Bafana la reine mère leader ba mama nyonso maman toi ça leader maman na bino Regina Bafana oboyo sali mokili na yo ko tia lettre JT na kati Carlito Molakisi c'est Molakisi depuis Panton manager respect trop au Samsala pende zo mona na réseaux sociaux na mona tout bani danger donc comme la mission na suka émission passage obligé et souki ava on a le artiste ba s'abonner na Makia TV au côté Makia TV au s'abonner au partager au commenter au aimer surtout moni commentaire no liboso to ko boaka yo na prochaine émission parce que biso toza wana pona ko servir bino pona ko sepisa bino za événement na yo olingi to lekisa oza no lobi no nga pena kombo na nga babwaka ngoko leka ya Jésus Christ to ko yebisa yo tina lifelu ba angelo satan na bako bina na kombo na yo et en plus Gabriel yé pas ko bossa na kombo na ye ko koma na kombo na yo po ya biso kendaka partout talaka ingénieur mta filma Jésus siko yo po babwaka ba lobela kombo no soko lingi to tambola na taporelo ya manzaka na yo pesa biso ka kombo to ko bwaka to ko sepisa yo mbo sala mariage libala na yo to filmer to lobela célibataire yo posa na posa recrutement ya mwasi to ko bengiselo ba finyoso bako ya wana ngai te za bino moko nde boza ba célibataire bobenga biso ciao je vous aime beaucoup yo mtolela mingi asemo liswa mboka mingi esprit Davina la star yo zaka nini yango ba vidéo no epanzani par-ci par-là boliboye ba secret Makia TV mama na ngai mes frères sœurs kabondo taunja tibiwa Lebi sibino makambo za obeba na Congo Brazzaville. Ils ne sont pas au courant. Ils sont au courant de rien. Siko nga kusha jete na chabino courant. Lebi sibino bo s'abonner na chaîne Zaka Moko. Chaîne Kangi Kinshasa. Chaîne Kangi Congo Brazzaville. Kabondo taunja tibiwa. Yo ozotala ngo tuna so chaîne ngo zanini. Yo moto otala ngo ngo s'abonner ngo commenter. Ngo ba so chaîne ngo komo nini. Bo s'abonner na chaîne Ka Moko. Makia TV, kabondi utaunja TV wa Makia TV, ogoja makambo minene. Ongoye baba histoire ya ba artiste comédien na biso. Ongoye baba derby ya ba artiste na biso. Kota na Makia TV, ogoza jamais déçu. En français aussi, vous serez jamais déçu. Avec son Altesse Maman Lobeso, kabondi utaunja TV wa. Babi aw, ozala jamais déçu. Tala. Kin Brazzaville out. Okina miki chaîne yaka moko Makia TV. Vous s'abonnez, vous partagez, vous commentaire, vous j'aime na bino wana yango ndesa na biso toza. Yo mto na problème mozo lekila yo. Yo mo ebika makambo ezala par rapport makambo o boina. Moi li solo no mo bolibara. OK no beta ngo batba mo na ba peso ba conseil. OK no musika te. Makia TV yango nde kangi minute. Kaka mulongo bato basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wele ani babuka ngalo kolo nini o mama na yaki mutali boso tikanga émission ka moko chaîne yaka moko Makia TV abi ado kuta ba vrai chéri lokwa nga ezemo liswa mboka yo pe yaka na osila